Allô, bonjour bandeko, bonjour. Ye na yeli ba recette sika. Tantio bela ngai na salade non na explica bino. Na yeli bino recette sika. Toza na mboto, toza na pipila vert, dongo na mayebu, mushroom, mayebu, champignon. Donc eza na recette ngoza na ngoya qui est simple. Non, une recette qui est simple. Pour la date de la semaine, basala ngoli susu. Eza kitoko. Mayibo, dongo na mboto. Ya umkona notuna ki mboto yangoyo. Mboto eza ya mboto ya moto moko te. Ya mboto ekauka. Mboto meze ekauka. Na osala ngo kala mingi tawa. À suivre. On a tout fait l'histoire encore. On a tout ça. Bon, moi, la vie vous a bouillé, on a tout ça. La socola na nyuka. On a matungulu, pilipili vert, ndembe, et poivron jaune. Yango na mbiso kakango na sokolia na sokola nyuka basani obashi basani na sokola très bien pour la ninga pousse za zelo faut sokola très bien oyo nini oyo donc na kati déjà na donc on va 10 minutes ensemble. À 10 minutes ensemble dans notre option. Après, ça fait sauce. Oui, maman. Makali ngwele mama mukie. Mama mukie. Ya dongo nama yebe to kuna. Dawo na champignon. Coco. Bwaki na mapilipili moko naninga olongola oyo te pe swate naninga na cheboye
kolongola ngo tina kolongola ngo après fina na longola ngo to bana ba rolea après na longola après si ça va attends 10 minutes, attends moins de 10 minutes, si sont moins également. Celui qui pourrait il y a jambon, hein. Ah, puis la celui qui m'en jambon. Ndio na tena ngani tumo na aya ya oya ti ya te. Na tena tumo ya te awa ana te awa na tena amu te. Po tona na te si ndis na to sona na mungu. Mona la se tona na ndi videza mulaike. Na to fe ndis na mungu. Mayebo pena ni na vana na avana lamba ngona sokola kiango mayebo na sokoli yango donc na kat na sokoli ya mona la fete pena ni videza mulaike ni fe. Ni de la mlaini fait ça son abalonga je pour la 5 minutes on a 4 parce que on a autant na ya mboto kina sokona propre na ninga po sokona yana sokona ni kwa po sokona kitoka mboto kuna na olamba ngo ya mona ya mbota ata 5 minutes kamba le ensemble au plus. Et après, je prends 5 minutes. Voilà. Yango sikoyo bamama bomeka recette mayebo nambisa okango bomeki yango osepela komusuka boyo changer mo recette mo saleli papa surprise mo saleli recette osepela nango na sala ida danga ko eleki jour wana eleka jour na sengi bisa encore pesa bisa encore na sala recette eza recette mo kitoko. Nena kanibo na roti quand tabaka à 30 minutes au moins après benna. Fini pipi le doa bana teo. Tudo não bem aqui. Seulement les bima, maman nangaye.
solo moko bimawa tipo on ka de bin ça peut non solo bima boboya solo bimawa Bezei na minha, né? Não, vai dar o donazinho. On a semoule. Enjoy, guys. Enjoy. Bon appétit. Bon appétit. Bom mininga o moto a mama. Enjoy, bon appétit. Bye. Maman, beau partager la baninga, beau partager, beau s'abonner, so yim tambal boso s'abonner, beau partager pe la moninga éviter à côté ka chaîne Maman Lydie. Merci beaucoup. Bye.